musala na sala ki bomoni yango eza malamu to mabe tala na ko betoni suyo na mbongo na ki député parce que c'est que ko pesa mbongo na kaite ya mbemba apesi ya bana mura apesi ya Franck Diongo apesi ya batuni so apesi Sophie Ngai Tshisekedi et pourtant baluba bazaba neveu ba Congo voyez comment il martèle son neveu non ça c'est il est commandé par Kabila mon ennemi na Kabila Tshisekedi ennemi na Kabila Tshisekedi Vous allez bino ya kota na salle de conférence Cécile bolobaki azali ko sala dépôt d'armes c'est bon mona ka militaire ngana minduki na biso nzika c'est tout mais nzela na bino pona ko na salle de conférence fo ngame bataki escalier mina ko kota wa ko dikuna no bwa no ko ni na ko yamba bino surtout kuna na ngana ko yoka ko ni ko yamba bino surtout Il y a caméra za shopé na sako fongo basa bata quartier basa nanda kula bango balabala basolo yango na tabatu basoleka to ko diebo film otala balabala soko batu basoleka te esala ngoma kabalo kuta biso to yebi yango te mais biso peto za 48 euros ba pesi basala na ba réserve biso za ba 999 malin to boma makate to za ba ndoki ya solo polo ko bundela mabele na biso basala na ba réserve ko pesa moins de 48 heures pour mutu nakata ndako ne soko pasolo servir asala kana torte po yemo ko somba servir ngo ni mara sema za mwana mboka to somo na étranger bele basoro na mboka wese baso benga na bango babande na étranger so étranger no bakei bongo sikoyo bakotela mwanda tsemi yo ndenge no solo ngola bipoteza na liso muninga yo moko bipoteza na liso no solo ngola ngo tese ke salaka isalaka te Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était depuis hier que notre leader a écrit un dépliant. Parce que le dépliant, c'est les moyens de communication de notre mouvement. Alors, il a ordonné au Makessa de descendre sur sa combi ou sinon, à forcerie, au niveau de la station pour chanter l'hymne national de l'Afrique. Parce que l'Afrique doit être reconstruite. L'Afrique a atteint une nouvelle ère, un nouveau moment. Alors, il a ordonné à ce que l'on puisse chanter l'hymne de l'Afrique au niveau de la station. Et les Mikengi ont exécuté l'ordre. Ils ont chanté l'hymne, mais au retour, en rentrant, ils ont vu une jeep pleine de militaires. L'un parmi eux, en tenue civile, a ouvert le feu et les a attaqués à bout portant. C'est-à-dire à balles réelles, à bout portant. Et les Makessa, ou disons les Mikengi, n'étaient pas instruits de riposter. Ils ne pouvaient que se défendre. Et au finish, il y a eu 3 ou 4 qui étaient tombés sur le front, disons sur le champ, et 10 autres sont blessés, ils ont été acheminés à l'hôpital. Alors, en réalité, ce n'était pas quelque chose de rébellion, quelque chose de mouvement contraire, parce que c'est vrai qu'ils ont interdit des attroupements, mais ils n'étaient pas plus de 20. Quand on dit qu'il faut éviter des attroupements, il n'était pas plus de 20. Mais car cela ne tienne, lorsqu'il y a un attroupement, est-ce qu'il faudra seulement utiliser les armes à feu pour disperser les membres? Non. Il y a plusieurs moyens pour disperser les attroupements. On peut lancer des gaz lacrymogènes, on peut utiliser d'autres moyens. En tout cas, pas l'utilisation d'armes à feu. Et malheureusement, ce qui a été utilisé, et ce qui a été fait, des armes à feu, ils ont fusillé à bout portant. Et c'est dommage. Nous sommes vraiment désolés. Et notre pays est en train de passer une étape, ou sinon une période très délicate. Donc la situation socio-politico-sanitaire est compliquée. On parle aujourd'hui du coronavirus. Et les gouvernements donnent des instructions, c'est vrai.
Mais est-ce que vous croyez que ce sont ces restrictions-là qui vont mettre fin au coronavirus? En Italie, aux États-Unis, dans les grandes puissances, il y a eu des mesures qui ont été prises. Mais est-ce qu'ils ont pu mettre fin à cette pandémie? Mais si les chefs ont dit, écoutez aussi les spirituels, les monastères est hautement spiritualisé. Quand ils donnent un ordre, n'est-ce pas, d'aller chanter l'hymne spirituellement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il envisage. Tout ça, on doit tenir compte. On doit en tenir compte. Malheureusement, dans notre pays, tout ce qui sort de Bundia Congo, c'est la diabolisation. On diabolise toutes nos informations. On nous colorie plutôt d'une mauvaise... on nous prête des intentions. Voilà, c'est un peu ça. Pour les Cameroun, on a koloba. Te banda makambo kala. Et là, les bossons, quand on a kuna yo moko, ce qu'on passe le servir, nous condamner yo, azate, pour ça kuna yo. Bio zaba Congo, to so mona benji c'est belé, o za mabele na biso. Tata nzambe tanga sala ke mabele yo. RDC za munene to boite. Bangala bazali, baluba bazali, baswahili bazali. Biso ba Congo to ça, to zali. Mais ce que tu as battre les bosso va souffrir dans beaucoup de biso ba Congo. To za négliger na tout. Toloba, tolobate. Ce que tu kufa pour la vérité. Ce que oui, tout le monde a Congo central, tout le monde a réalité belé. Ce que tu as la plupart des compagnies ming dans Congo central, ba étranger. Ba te moko to yebite, ba fasi moko to yebite koloba, kolobate. Oli kamoto zo bosana. Mboka weza dirigé par Dieu. Biso ba Congo to sala ka to solo bande to sala baje, mais oto loba ka bolinga te yonga ko sala magana mboka oyo. Tango to solo ba to sala marka ba zo ba to ndima ke zo ba to lobaka. Mais makambo mingi to sala ka enfin. Vérité ba bundisa ngo kaka. Mais conseil moko na ko pesa pona bande ko na musuba sana kate basali banda. Nelson Mandela a côté à prison pendant 30 ans. Mais bata parti politique na ye. Basela ka Nelson Mandela nati abimaki. Tango Nelson Mandela yaki, batu mingi bandimaki teke Nelson Mandela comme président, pe comme qui président de la République. Mon konzila biso mandat semi. Oui. Bade petit bonia bunda Congo bakufi. L'un de sa motolia qui ne sa ni moko na poko lelo azana biso te azaya kokufa. Siko bango bazo za solution bazo pesa mandat semi 48 heures. Lo ba pesa mandat semi 48 heures. Tu éviter ce que biso za basi baya toze la bango. Mais biso pesa toza 48 heures ba pesi bazala na ba réserve. Biso za ba 999 malin to boma makate to za ba ndoki ya solo polo ko bundela mabele na biso. Basala na ba réserve ko pesa moins de 48 heures pour mutu kata ndako ne soko passer le servir asala kana torte po yo moko somba servir ngo ni mara sema za mona mboka to somo na étranger bele basoro na mboka wese baso benga na bango ba bande na étranger so étranger lo bakei bongo sikoyo ba kote na mwanda tsemi yo ndenge no solo ngola bipoteza na liso moninga yo moko bipoteza na liso no solo ngola ngo tese ke salaka izalaka te Kivuka katimati Afrika japadina tungwa Afrika japadi fina mele tungwa Afrika japadina tungwa Afrika japadi fina. Ça m'a mingi parce que notre leader a ligné la kabiso mabe atamukie te et là photo ibana bitu na biso ngwana a ligné la kabiso mabe atamukie te azaka na souci ya bonheur na biso asa souci ya bonheur na biso ya bolamu na biso alors tant ça la bolamu photo comprendre ka er moko parce que ba nini ça ebele ba étape ça ebele ba schéma et ça ebele ya kolanda pour okomana concrétisation ya bonheur wana ya yo nangai. Bon, tu peux tirer de vos villas, mon weno, vo nsamueto wena nsamu wa mpinda beni. Kumvita to yiza, Kongo to bwana, tunadosisa, sitovutu kisa kanti,
tufoti nuana mvita to kula konga di kongo mukinkole dena nsi yena mukinkole alors kinkole nuana banuana nga mpasi mukatulakyo mulumbu kya unu mazo makele munsi gumbanza kinsasa jambo danki bon sola tangi di kimfitika mazono vo nkaka wa fididi lutumu wa vende lutumu vo benda yimbila nkunga wa Afrika dampa va station makampani luaka vana ba yimbidi yimene kunima bantu bamakani mambi bazolle tatamna kutudia hata kusabitambe bya mvumenda bayanti di bula minkele bayanti bula masasi kataboto bulu zaidi vo tango za zo babulanga masasi beto nunga yenunga nunga tununga mpeleko njileto ina njila ya mpasi kimenga kikalanga evo ntango za kakape beto kibeni zinkomo zikalanga idina tuwulu fo wunu nanga fo babole fo batatu basabukidi nanga fo bakwa baluele kansi kadina jambu mpasi beniko tufuti tatamana nuana mvita yenunga alors munkufi mambu kamenako mvolangani kainako tutavingila kakalutumu lwandiki beni mbuta muntu zeyi lumbu yelo kula ingeta munkufi bonso bobo